Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka ndenga mioto sur mikolo sur l'émission, nous voulons savoir émission Oirataka jamais na bandako na bino. Ona nini rata jamais tikana bongama. Po bino nde botinanga na salaka émission nous voulons savoir. Mais liboso na bande émission, na pesa mbote na ba obasunga champion local mo loko et salazua te lokola. Deux posters bakine les seuls partenaires nous voulons savoir. C'est que vous avez l'image qui peut comme caméra, vous avez posté bakine. C'est quand on a tel père, telle fille. Chanel bakine. Pe brune tel onzo kambo. Moninga ya Mélanie. Aïe. Babini minene ya mouyele. Kasi. Na lobi boye. Vérifito là. Mokondi. Moi na Belgique. Attends, on peut c'était que vraiment. Président Abdou Etina Moto. Yabato. Ah, Edi Engende. Papa social ya yango pe. Na ko ba ka mabanga musina stime pour le beau champion local. Yo lingima banga lokola ndoki yo lingima na kalanga ndoki te na misandela bakache na misandela banganga na misandela ba sportif yango na ko mabenga ndoki na ndoki te na bande mission naza wapi leo na iko tourner na bakite keno na côté ba la fédération obi ya mikolo mo ba fédération ningana na kati kuna fédération baluki kuna wata baka ya ba karateka fédération uto ningana bébé bonje pe ko ta ba lité koto na bosa ndeko ça ya kati za ndeli professionnel. Un bon lutteur sera qui est oui bon na le mina bunda maboy wana akomine kache lit na kachi ma famille bayana lit siko na ko ta ba lutteur kuna mutu ko sakate benga ba voyager karaté en décembre ba voyager to kwa nini yo no nzoka lit na biseka bone comme mibali ba fédération mibali bon na makasi ka ne ministre za makasi habiter ba fédération ko kabonate il faut ba lutteur basanga mais pona nini basi bimisaka fédération moko eko bana ndenge nini mais na bosa nteke na ki koluka moko ba ndeko na biso oyo azape pamba président ya ligue congolais na ko luka ina baki mettre pamphile ape kacheme ape na isi no ligue na kati ndeko te famille donc mettre pamphile du Congo bote na yo grand journaliste champion local Maboko ya Nzambe local Maboko ya Nkolo nga na ebelo kachere na ebelo litete na ebelo kachere mais lelo na ki sikuta na biro koto na tourner ote aux rappels lité et puis aux lité ya pamba toza vice président ya ligue voilà exactement là litaire depuis l'âge de 6 ans avant d'avoir ma kachere voilà là déjà litaire depuis l'âge de 6 ans ti lelo na ka litaire yango bundaka bien na kati kachere yango moni ba et tant que chose a bon lutteur aux appels bon catcher vraiment tout ça va l'image bien on a tiré voilà donc mettre pamphile il faut pas que tu rekendes gauche droite ligne aux analyses mais tu rebête un peu moins liste sur la carte mon OK pour et tout à la carte et derrière ça moi exactement mettre pamphile tu mets sur le mouké ya lit tu rekendes machine na carte mouké pour te renger ça ndenge nini lit ils évoluent mikolo yo et pas na yo pas na ngato na mboka na nzoko et pas na yo nani entraînement non pas dans la lutte évoluera bien déjà parce que tous les jours nous avons ça on a tapis même en na Congo même na Mikiapoto toujours on a tapis parce que les domaines n'a déjà ba benga monsieur le lutteur mais c'est lutteur na poto voir na club ni na poto na club na on a entraîneur il y a lutte club Milos il y a na Lyon précisément en France et toujours évolué bien ça fait 2 ans depuis qu'on a créé club Wana. Mais ils ont le 4e club dans la créé. 4e club n'a créé na vie. Mais il faut comme Coco déjà. Dans la littérature donc voilà. Parce que tant que vous ça va mettre des minutes to bengo Coco mettre par fil. En fait dans le bandé ni nga za pasteur. Moni aux vrai pasteur. Mboka nyo store kende hôtel le bankolo. Ouais. Ezate ke wala pasteur na kin comme na mboka mo boye comme no commerçanté. Nga na moteyi pena. Vous comprenez donc, mais c'est l'été à Pambaté. Na Kin en 2003 na Angola, en 2004 na sala club na Angola, club à Liboso na sala na vie nanga. L'an 2004 en Angola, l'an 2006 na sala deuxième club na Angola. Vous comprenez? Après en 2009 nous avons na sala na grâce na Kin Kilapoto, na Komiguna et senga yebi na tanga ki université na Congo. C'est un autant Congo. Le quand on a un diplôme d'état ici il faut na zone en classe. La zone ici en classe, on a continué d'études, na tanga université, na domaine dans la science physique et éducation physique, et na obtenir diplôme dans étant que licencié.
C'est un quartier maître intellectuel. Voilà, exactement. Et ça parmi les exemples, on a le baga, l'ITA sport a délécanté. Ce total net, vient à tomate à la bandale, vient à le pas à licencié. Oui, oui. Nazaki na relation na biso to parmi ba ligne ya ba kulutwana. Ouais. Tu comprends? Aza vio apesanga pa entraînement. Tu comprends? Aza ba vio oyo to lekaki na nzela na bango, ba lakisa biso nzela. Note petit na classe sport etambula de père na chiki. Ezate ke oya lele ko mama ka muta beti ma de chiki be. Yo, keba. Donc raison pour laquelle c'est il faut que classe to apprendre, to comprendre que note lobby to koki po to yeko na mikila poto to ko servir pe Congo. Yango lelo nous a ma carte fédération, nous a apporté un plus, mais je me suis décidé à la présidente. Oui, je m'appelle Bobo de mes côtés na télémakining na commandé wana ma côté ngokoma. Maître Pamphile avec beaucoup de talent depuis 6 ans. Si les locaux mina âge inutile totanga ngo parce que ya linga ka yeba âge da yo ngala lingi ka obomba na yo yala ka songi ti na ba âge oyo komi nango. Donc il dit que expérience c'est à moi mingi et puis autant ba classe malgré autant ba classe on senti que ambition on a mutu malgré classe mais mutu ezaka toujours ne loko yo bandaka nango depuis 6 ans ezaka ko de classe na mo bimbe pour moi na première primaire de 6 ans. Ouais, on a passé au moins une année. Au côté na mayele ya classe ba moko. Lelo comme vice-président ya fédération. Vice-président fédération na moni fédération mo mbutu. Si. Yango question na tuna avant na matana tuna est-ce que Maître Pamphile ozo raisonner fédération lelo ndenge ba bibe élection zala bientôt en décembre. Okozala candidat ou bien ozela ka mtate bongo bo appuyer. Ngana oza candidat président. Le président. Naza prêt à diriger la Fédération congolaise de la lutte associée. Parce que Naza lutteur depuis Fédération créé depuis 1965. Aujourd'hui, ça fait 59 ans. Si on a calculé bien. 59 ça ans. fait 59 ans. Ils ont dirigé pas non sportif. Pour biso lutteur, on a capacité de diriger la Fédération. C'est ça, bon, qu'est-ce qui nous manque? Peut-être qu'ils pour batanga balagité. Batanga tendeni ba vient sur tomate wa na classe. Hein? Ba vient na biso ba Armand Lingombo ya Lumusu. Ba vient na biso ba Shaola. Tu comprends? Baza quand même intellectuel, ceux aussi ba ndeko musu. Baza belé ba Jari banani tout. Ba Kobe, ma maître Kobe. Tu comprends? C'est des gradués donc baza ba toi na classe. Et puis sport lutte, les sport ba délécanté. Ouais. Tu comprends? Il y a ba intellectuel, ceux to tchepena boyomo la pena oh Moulongo tout bentelo na bentelo. Tu comprends? Et pourquoi pas te diriger de la fédération nationale? La raison pour laquelle Ngaï s'est présenté dans un appui en balitaire tout au bazar de la République démocratique du Congo Mobimba pour soutenir Yabino candidat président et au conflit du Congo, c'est le militaire na tête à fédération. Et naïbi que nous allons 4e vice-président dans sa action pour son nom président dans sa. Est-ce que Maître Pamphile a dit que le message non est commis vraiment? Parce que l'émission nous voulons savoir balandango mingiaka balitaire bas sportif des balandango émission pas ba dit que 100% de ta sport ya Congo. 100% sport à Congo. Donc bolo qui dit que non un bon boy eloko na pesa na pas solo belo boy touché ngai mingi. Komona les jours bataka ministre ya sport bataka Denis Kamba le ko la leka na sport. Au senti que sport vraiment pesa moi vitesse mon. Exactement. Quand ba longa baté pasteur. Non, tant qu'on a combattu pasteur. N'a dit que son nom me repose un peu mettre ce titre. Bah, Lucas on a mettre ce titre, bah, quand on a biso pour na, te le la vérité. Bah, tiens pasteur. Pasteur aïe abomi. Les lots bon, tu éviter. Tout le monde ne peut pas être biso na fédération à Kachina ni il est bimbo à sportif. Tu es venu ni rokendete, tout le monde que non. Tout en ondé kende. Ce peut battre les lots na lead, battre sportif. Total anano est-ce que c'est matière sportif vraiment et on kende to ekendete parce que et intello azentello aza complexé t'es pas fani pe ba mikili donc il dit que t'es parce que mindele ya asimba na mundele te na nzoto yango ezo bang c'est pas complexe pe mo marabiso mais ye da asimba la ba siko c'est to te wana abanoza so o bunda ye moko o mama président ko moko che yo. Yo, betelo boko yo. Déjà que ça déjà à ma connaissance dans la bouquet
azanga quoi apporter en plus na ba jeune frère na biso lelo bazanga l'équipe nationale et aujourd'hui ba ça peu ba résultat et to mona ina francophonie ebele donc eza eloko esala ke elongola soni na Congo c'était lui voilà na qui en tant que coach aussi on est coaché voilà président vice-président alongwena ki vice-président akiti na coach pour na posta mboka esengai pona bolingo ya nation fallait na longola na casquette nga ya président tala tana casquette nga en tant qu'entraîneur en tant que leader pour défendre mboka au Congo. C'est ça. Et tu honoras qui Congo, tu as les premières disciplines de décrocher une médaille d'or. Donc, nga pour nga, mineur le bezate mais, na osenga na ba ndeko tout beau sa chance, na diriger Fekolita. Vous avez décidé de comprendre pourquoi ces jeunes garçons là, il a envie, il a envie, na rage, de diriger fédération parce que je sais de quoi je suis capable de rapporter en plus. Il y a un nouveau souffle dans la lutte congolaise. Donc voilà. Naebite na lobanini naebite oyebi biso ba obeya allo champion local sur le biso no bon wana ya biso ba donc l'esprit a bien na zo sala propagande na été mais na zo sala émission tant muta loba makamba bien boti apena loba na loba tant muta na posa to pesa ba to pena no mandat to tande nyosa bo pesa pena bota ndeni nyosa et ça la bien makasi balita na to déjà et ça bien makasi depuis 59 ans tu as diriger et pas ta papier na biki biso peut te la papier na biki na lisano par contre ba militaire on est des passionnés tous appellent en chansonnant on peut ça une opportunité auto diriger une fédération na biso vous diriger trop depuis 59 ans pour apporter le côté ya malamu te ya malonga te ka ko kabola ko panza ko wela ko leba bonga ba sportif ba nini ba longa to bae ça fait à dire reprises fédération a dispersé N moroza na milieu à lutte ba le même poison photo bon ma image on doit rassembler tout le monde photo sangisa ba ma statut ba jeune frère na surtout la lutte congolaise doit souffrir vous comprenez du coup pour un bon fonctionnement dans les autres on doit rassembler tout le monde pour permettre tout ça vie nouvelle vie comprendre vie mususu sika na lutte congolaise dans les autres un lutteur na tête à fédération pour un bon fonctionnement la fédération nationale. Maître Pamphile du Congo, le love to baki to sur la mingi te to ngate bakasi jwana mais to kata boete santo beta mwali solo muke ya catch Maître Pamphile du Congo azape catcher je crois bien parmi ba catcher au ba bunda le 20 na te sur pour wada sélectionner quoi yo to sélectionner le ko la diaspora le roi diaspora ebité ozolaka ba na minute osko to tsona ngambo wala kuna ola tu ba tio mana wa catcher par rapport à travail no kuna au sale exploit. Bon nous personnellement la loba plus scolari on comprend parce qu'on est toi on a makila en 2016 au moment de l'activité de Nikamba na ça mena na 20 mega na 20 mega ce bolandi bien botali meilleur combat ya janga c'est que technique ya na technique ndeto luka comprend biso na la kisité puis des jomo wa bakulu na les indisciplinaires tomate na ikodonga ke kuluna te kuluna baziwana akoya kolanda kote te kolanda ngate na yebi mamna loba de jona bakuluna zaki na 2018 to bunda na bana kanko kolodo ba betanga bouteille kacha bongo tala kikuluna voilà kacha bunda mali kolari na la image ya combat so chongo yokomona les disciplinaires les indisciplinaires papa ba disciplinaires yo bile des indisciplinaires baza des king les indisciplinaires tout le makasité bon betanga omoni vient na biso na on comprend te vient na une classe c'est maman intellectuel licencié à donner na la bongo vient na tomate mais ça n'a rien voyou de linga bata bongo te bongo ba be so na catch te préparer da bon kwanga na station singi bataka yo na ye c'est ce que public c'est nga no bataka mettre pas film na mettre na discipline hormis mambo lutte pour na mambo Fekolita maître Shaolin déjà délégué na otala na au terrain parce que bango d'ici lundi ou mardi ba ozada na mabele na visionner na au terrain pour ba tomato on y sonne combat kacheza na basaring bakota bapa ou mabaya on comprend ce qu'on a fona vérifier déjà ba bloc on est parce que ça contre catch on comprend ba milangi on comprend
obi ke maintenant on t'a retourné mission moi mettre tomato a ebisi ngabwe abi naba sélectionné été akomoto la ceinture kotika yaza voyou aza moyibi na 2016 ayiba ceinture ya Kaima babundi ka basali mouvement ebosa kimi na ceinture ya mati moto akimi ekomi to olanda wa kopesa te wa kikulu na ti maître pesa message mokasuka to chite pa na ko sentir moke message eza ke na osenga na ba master tout ba sportif tout congolais o ba vrai sportif ba bon sportif oyo ba passionné pour soutenir yangai bino frère ndeko na bino maître Pamphile du Congo candidat président à Fekolita. Donc na osenga na besoin ba soutien na bino. J'espère que ceux qui lobby na zana tête à Fekolita on peut ça les meilleurs de moi-même. Vous comprenez? Ngana senga ka 30 bon mais quand à 2 ans. Mandat à 2 ans. Vous comprenez? Quelqu'un mbote to chité. Bon, mbote na pesi na ba sportif tout bazwami partout, maître Mampila, maître Vengi de Kibusa, na pesi mbote susu na maître Tingi Lumbabao, maître Kazi Kobetox, Grand Yuma. Maître Kobetox Kale. Maître Kobe Nangai. Au bout ça petit na. Voilà. Mbote belé et puis na bosanité maître Poison. Un petit frère Nangai Josué Poison. Et puis maître Josué. Andrea Kamikili, Cap Commando, le coach. Maître Moussa veille toujours. Mbote na ba côté aux amis donc tous ensemble. Oui, je m'appelle Maboko Enzambe comme na suka émission na ngabo comprendre gaye. Tu me sentir que na oganga mingi makasi te po na uti maladie na bikaki via ba combat le 20 na obligé fona le kana terrain. Na zo ba expression ba tu ça la moi bien makasi. Moi quelque maloba et ça la moi qui te repona chaîne et vivre quoi. Na pesa mbote sky pe na prosper bakini. Mbote to yo prosper. Yo moko mo makamninge ekende. Yoki le 20 ça ko beba bien recto là. Ndemo na lobi président le Foudou. Président le Foudou. Président ni ngamba sport tina suka et ça la joue à télé 20 au beba na 20 mai. Si le 23 ou le 22 je crois bien pour le programme bien karaté beaucoup de pe na Arc-en-Ciel télévision toujours. Ndemo na lobi na bino keno famille et famille onyango mobimba ya bino yango pasteur Bonbo Malika berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele Mokonzi faut titi yango yo na bosete ko bonga bongo tedi locale ba mota to toza Niket Kapende motema ya Dr Jean mama na Mexial ya yango yo mère double quoi na lobi vraiment ya mingi Aimé Tukudi Papi Tukudi Tabita Okako ya bino yango wana kasi na boti bigote kini mo kuboka modèle tite longi mokonzi nga ya tongo modèle Papi Fala Gika N Watash de la presse congolaise et na bosete ko bongo Jonas Maza Weljoy Ozike Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni Miranda Joseph pe na bosete ko boka Diane Omoi mwana 11 ans na bangenge ya mikolo kasi Berlamine Kamba motema ya ciao.